bonsoir chez vous et le roi de la Mikolo Nyonso. Merci Nandenge Bozo Yambabiso Nakati Yaba Salon Abino. Kinshasa Makambo Kinshasa. Makambo Ezolika, Ogomona ke, Papa Molière, Tovandi Nabiso. Motaka utaye moko paka eloba papa moko boyebie breke aye golo makambo na ye awa na Molière akamata asundaye. Or que Molière loba na ba Mikolo Nyonso Molière eza tribunal te. Molière eza parquet te. Molière eza nini ezali télévision oyo ke toza ko permettre bato oyo bazali défavorisé babola oyo baza ko se retrouver na ba justice te ba justice oyo biso eza mabe. Donc on a ke mutu elekeli wana elekeli na sala nini na ke na Molière. OK na Molière wana oza ko yando kande oza ko lukane papa Molière makambo wana yeke bakanga ye mais yo na ba problème na yo mais moyen pe na boye ezate ezelo mo eza na kati ya makila. Je me sens toujours obligé, il faut na kamata na intervenir na likambo oyo soki moto azana ba moyen te moto injustice eleki. Donc voilà plus ou moins musala obiso to salaka. On a le Bakaler Nyonso nazali journaliste te botia kangai na kagoria ba journaliste te naza acteur social mais surtout botia nga na catégorie ba chroniqueur te. Nazali chroniqueur te. Naza patron ya chaîne Molière. Na fier parce que chaîne nanga ezali très suivi. Ezalawa. Ezala bamboka ba Australie, ba États-Unis, ne parlons pas France, Belgique, donc diaspora et l'Andarbiso mingi et naibike bo separabis mingi naba émission oyo to sey la cabino. Dernièrement Kabakata likambo koma kia wana kata Kinshasa. Ezali liwaya sœur Marie Misamo. Mwana mwasi wana na fréquentara mingi ba to esika ba concert religieux te na ebakiye mais nanu na moni baleli motolokola mama wana te. Mama wana Kinshasa mobimba baleli ye. Donc à part liwaya Luambo Makiadi Franco Théo Kamata, Liwaya, Musée Laurent Désiré Kabila. Nanu namona batu batoni nengo anate. Nanu namona batu neni batu. Mana maswana azagi na ngenge makasi malheureusement ngenge yango kaka wana kufi mais ngenge moko bota la bino moko na bilili zola kisabino batu. Ba autorité. Ba nganga nzambe. Na batu oyo oyebi ete oyebi sœur Marie Musamu te tala ndenge mutaza ko bibwa kaka azokoya ya évanoui o mama naliwa tata na yo obibwa kiningo wana te naliwa mama na yo bazako kitserote bilamba puisque okoya ki évanoui nini donc ekoma ki lié moko on dirait ya cinéma bato mususu makambo ya solo baleli une grande chanteuse. Bamususu baké kuna pana problème ya visibilité, problème ki azangi lo akosala pa na ye, problème ki lokola courant ya snel, courant ya mabe ya snel. Ezo kenele nyonso ozangi esika ko kende obando ke no le salaire na yo na ba matanga. Marie Misamo akamati akufaki. Oyo tozomona na bidi na ndenge na otu loba na batu na ba autorité na donc moyen que tu as préféré que Babili na biso laksa makamako ndenge ezali mais ozomona biso Molière to laksa ki mingi événement wana te puisque toutes les chaînes de télévision étaient dessus et biso to ngosa lokola ba chaîne non sa télévision te. On attendait peut-être par après tout ça la émission ya munene mais voilà que Tovandi lokolo na ye mbakale nyonso jibe avandi na ye baye ko tumola ye baye ko benda ye na avandi na ngai namuna baye linga yo papa Molière tazo ba papa Molière problème ezali na hôpital Saint-Joseph bakamaki babwaki mama oyo ya Marie Misamo
babwaki kuna azali sans soin aza maladie donc maman aleli ke bobengelanga papa Molière ah mais likambo déjà biso tokuvaki te tokuvaki kaka mama ndambo na bamiibo balingai koprofite na matanga wana mpana babanda koyiba nde kama partir biso tolakisaki mais likambo wana nous n'avons pas ouvert ça ndenge nini bakamata lisusu babanda kobenga ah bobengelanga e papa Molière ah mama ya Marie Misamu ali babengele Molière puisque elekeli ye bon nakamati ba collaborateur na ngai bokene nanu kuna équipe de biso ekamati ekei kuna ekoti Saint-Joseph lokola bato nyonso bakotaka ekoti bagarde te ebiso so tobenga bango eza désertion mais nale wana moto moko azalaki te ekoti garde malade atia moko te ekoti te na kati ya salle esika mama ya Marie Misamo azalaki na mbeto toloko mwana papa moko boye na biloko elekaka na bainternet alobi ya ndenge nini boye kofilme me bolemi bakama kofilme te sans autorisation mama wana aza na eta moko bokamata bofilme ye te boye koyiba tokende na justice chaîne wana tokende nango na justice papa caméra je ne sais pas, selon les infos, ma caméra et celle la film, il y a moins de ce n'est pas gentil, il ne faut pas diffuser n'importe quoi et vous n'avez pas été autorisé de tout na Mutazako Bela. Aza sous à l'hôpital, sous traitement, qui se joue ça là, il faut paiement à la relax. Ceux qui ont besoin d'informations, de tout la garde malade, on est là. Vous nous posez des questions sur elle, on va vous répondre. On est que tout naïe. Le bas, Ozangi et Loko Yakosala. Voilà, des moments na kata ba famille, batoyo, bamona bangote, tout d'un coup, moko, celui moto away, toi dans likambo, de au moins mota telemi, a commis prix gang ke gang, a commis John Wayne. Ah! Tokei bisi babengi biso nana bengi biso mama ya Marie Misamo oyo komo na ye ezali Matekila Sophie mama Matekila Sophie oyo aboti Marie Misamo albi bake nozuela ye papa Molière atini équipe na ye tokoti mama moko aza maladi avandi bazali consciente azoloba très bien aza mutu moko te bomoni ke to abela kaka bomwana malaria tone non mama aza très bien pe batunie oyebi mpona kodétermine soki moto azali liboma basalaka nini likambo liboso bakotuni nani komona o nani ovandaka wapi bino moko bolanda mama Matekila Sophie azoloba très bien azali majeur azali mineur te aza na besoin ke moto asenga permission to nini si elle veut parler elle parle. Si elle ne veut pas parler, elle ne parle pas. Ok, bandongola miso wana baza pembeni o bazo linga te ke vérité et biban. Vérité likambo baza kosala mama wana eyebana. Bango ne koyoka o non nazalaki wana na yebi leli bakotaki te nga za garde malade. Yo za garde malade wapi? Oza garde à manger. Ozalaki te papa, okendeki soki wapi bambongo bokongolaki soki baboza wana. Okendeki soki wapi moto moko azalaki wana te mama azali simili de ça zangi ya bato bakoni ko garder pour ça attendre de faire un sacrifice pour ça la garde malade azalaki ta la yemo azalaki te garde malade azate maman qui tombe le jour afin il 4 jours 4 jours sans garde malade 4 jours sans garde malade même si tu sukoni la tango sans garde malade ma famille de l'obédience. Ma famille n'a rien à dire aux hommes malades bakongo bakongo baso sambisa bamanianga kuna lose eza seli na kata bakongo pe mutu sawa tina kaka baba bamanianga donc sambo na manianga tu sambo donc quand tu peux ovandi na mama reporter na biso kamata bani na mama basolo li pe très bien oh mama boyo kabino moko makambazo lo est-ce que bozo mona kaza mama moko za liboma est-ce que bozo mona ke nini stress to likamonini mama ye moko alobi ke ezali nani tension de kwesaki ye
ndenga komaki na hôpital eyebani te ayebi lisusu te mais bakamati baki kotia ye wana ye kolamuka atala boye moto moko aza pembeni te messieurs oyo ozoloba yo ozalaki garde malade oza esquiver puisque ozalaki te na mama ye moko azoloba na bagarde malade oyo bato bayaki kotala bandeko na bango bamoni oyo mama ya Marie Musamu te bamama wana nde bakomi kosukola ye na kosukola ye mama wana elle doit avoir dans les 75-80 ans bakomi osukola ye bavoisin bana bamama ya bavoisine wana biso dopesa biso mama makasi po na mama ya Marie Musamu biso tozali à l'hôpital toza na mama na biso baza na malade tomoni mama ya Marie Musamu baye na ye banéglige ye ndeko te nini te ye moko doki epesi biso pasi na ntongo biso bato toza na bandeko na biso banga l'hôpital tokende kosokola ye donc epesi biso pasi mingi baye awa bali David bato baye na bango toyebi te biso tosutuki kaka boye tomoni ekuna na salle d'urgence balobi bana quartier bato bayaki na ye la salle d'urgence la salle d'urgence so moto awuti na salle d'urgence abimi aza na nani aza na motu te biso bato oza a l'hôpital tozokengela ye mama raison nini oyo mama ya Marie Musamu ase représente na mbeto hôpital ye moko ngai na yo toyebi yango te ngai na yo toyebi yango te tosutuki kaka tomoni ye awa ye na ntongo ayebisi biso tension motu ekweyisaki mais ye moko tosoloni alobi ke ifare bana batraite ndoki yenda ye Marie Musamu bango bato bakoyeba mpo wana eza maka bafamille na bango ji ozosuna ye mpo tomoni ye awa etanke mama ya Marie donc tolingaki Marie mingi il faut tosunga mama na ye nde bakomika mwa basukoli oh non nasombelaki ye poudre nasombelaki ye parfum tomoni ata parfum moko te tomoni kaka po botala bino nyonso ndenge nini kingo ya mama Marie Musamu ndenge kingo ekomi pembe puisque moto akokipe ye azalaki te famille moko te bino nyonso botondaki na kati ya matanga na bato bazalaki komibwaka na bafrere oyo ebele oyo bozwi mbongo ezoyebana te eza combien wana tokozongela yango tout de suite awa mais mama wana azali abandonné ye moko azoloba na adresse na ye na esika avandaka na esika akendeki mpona problème ya matanga na ndenge bana na ye babengani ye bana na yo batikali okende obengana moto na ndako de ndako wana ezali ndako ya mama ya Marie Musamu mama Matikila Sophie outi na poto na boye bozali awa wana Marie Musamu azalaki wana baza omona bino te oya olingo profiter ya makambo ezoleka na kati ya bafamille soki ya bino soki ya banani to ya bananasi okamata olobi ale mama wana bokamata aza cho andoki bokamata tobengana ye bongo bino bosala nini bozwa place na ye mais eza ndako na ye eza ndako na ye esika azovanda na mwana na ye esika baza koyokana lelo to bando yoka bazali koyokana malamu na ndako wana kaka Marie Musamu na azokota na kati ya chambre wana moto mosusu akoya kokota te mais alors mama il faut aza na mwana ye moko aza complice na ye papa il faut aza na mwana na ye moko aza na complice na ye biso nyonso tozali awa toza na bana mais na kati okamata moko to mibale okamati aza complice na yo où est le mal awa bokamati mama wana bolingo bibise ndoki azala ndoki te wana eza bula ya famille na bango mais boya koprofite te ke bokamata bobengana ye mpona bozwa biloko na ye ezala na kati ya code de famille na ndenge ya l'état à moins na problème ya bamonde soki na bamonde makambo yango ezalaka ndenge nini eza lopango mama wana boki obengana ye te il faut azonga na ndako na ye boya kolobolobi o nga azali garde malade o nga nakende kofunda mais papa mekende ofunda te okazika so bakamatika mwa kamera moko moke wana bakamati batie liboso na yo o na okende ofunda nde ekobangisa biso
ngai moko nazo sa suivi mbongo ezali toza na mbongo tozo sala suivi na ye très bien du matin jusqu'au soir. Il y a même une permanence bazola la wana tina butu jour wana ba ko sala nini ngala vandaki wana ti 17h je me suis déplacé et après moi bazola ko sala en catimini muto ya sali film wana toko poursuivre il y a une poursuite judiciaire justice au kata makambo toko landango justice au kata makambo bye. Bien donc on fournit bembe à Marie Misamou te. Donc il dit que maman Marie Misamou atali esika oke desate akamati abengi boke no benga papa Molière. En tout cas il peut se mawa. Photo za mama. Attends zandoki. Nous pouvons regarder, nous connaissons plutôt le coca. Le batterie était, sans agir dans le thème de votre état qui était. Il y a une sur le thème à passe. Il y a une personne qui a dit que papa Molière, pour y avoir connu à Licabo. Maman, ça y est, on est hôpital. Pour organiser une de frère Patrice, ma soeur, l'homme, oui, c'est l'homme. Et puis, c'est pas sur ma maman. Il peut aller de côté de ça, tu me souviens, comme une affaire. Je me souviens. Des papa Molière, nous sommes entrés par la grande porte pour continuer à fenêtre. Bantivol de Saint-Joseph et Zalikaka, tu continues par la cheminée, tu continues à serrir, tu continues à la chambre. Bon temps là, chers téléspectateurs, ça l'a foyer mais enfin, heureusement, elle, j'espère qu'elle repose en paix. Maman Marie Misamou, elle a eu au moins deux, n'a pas exagéré. 500 000 personnes bazaki wana pa na mama bana mwasi wana mongo ebimi toki ba Claudia Sassou o na pesi mbote awa pesi na ibike alandaka mingi Molière batindaki mbongo batubele bazaki wana ba pesaki ba contribution na bango l'état pesaki contribution na bango. Est-ce que Marie Misamou na ndenge balele lié boke okamata bokende kotika mama na ye na kati ya Saint-Joseph. Saint-Joseph est à l'hôpital à Babola. Saint-Joseph est cardinal Joseph Maloula à Sala qui prend et aider Babola à côté de l'hôpital Moko Mounene. Tobo il pété soin pèse à Malamu. Mais ils allaient à l'hôpital à Babola. Marie Sam n'a pas lié n'a pas trop évanoui. N'a pas réunion bien pour ça lié pour Congo li Bambongo. Beaucoup font la ti contre la Western Union bâtiment sur bazar à poto. Baka madara diaspora nous va tirer la binombo. Bongo na bosa ina ngoni. Bongo na taboko rotier na kati ya l'hôpital na salle commune. Nous espérons que même kuna na Saint-Joseph kamwa ba salle privée ezali. Honoré moi na bongo mama na ye bokamati boki obwa kaye sans garde o wana batiaki wana za garde manger. Azali garde maladie. Oya ko fiapola olobi oh non, je vais aller porter plainte. Nini bakanga ki ba photo wana batuni bisote. Baka no tuna yo en quelle qualité? Yo nani? Mais ye boko kolo makambo azali, wana zolo baboye. Bozo mona kaza mutu aliboma. Ça c'est mutu tout à fait normal. Amoni lequel lié mutu mo kaza pembe ina azate. Una matanga soki alali kamwa bokamati boko yiba mbongo na kati ya songi aliputa esika kanisa ki mbongo na ye. Papa Molière nde akamati nini? Asali buzz. Na kombo ya mama o ya Marie Misamou. Awa na kata hôpital. Kombo nani? Sophie. Batekila Sophie. Maman Batekila Sophie. Oza mama ya nani o batu ayibi na mboka o? Mama Marie Misamou. Yule mama ya Marie Misamou. Mama tumoni na kata hôpital. Nini? Na obela. Obeli. Tanse ko isaki ngai. Tango bayaki na ngai wana hôpital na oyeba te. Ti tanse ko isaki mama ozaki wapi? Nzalaki lwacha. No. Na yolo kuna. Na yolo médical? Na yolo ndako ndefu na nga moko boye. Naki matanga na foire. Après matanga ozonga ndako na hotel? Babina kende kuna te.
bana bato balobi nakende kuna te. Après matanga bana balobi okende na ndako na ote. Okende kuna te mpona nini mama? Babinga munaliaki Marie Misambo. Bana na omo balobi ke yondo lie Marie Misambo. Mama, okoloba nini la président ya ba musicien surtout chrétien, frère Patrice Oazo ko pe ba musicien congolais surtout. Naloba nini? Mutu soka akomi suki ya pembe mutakufi o yeka mutalei nga nayebilika moko te. Siko mama awa na hôpital ozana nani? Azaka nga moko. Ozana carte maladie te? Oyaki awa bana mokoni? Mama ya Marie Misambo 3 jours na mbeto hôpital yo moko. Mutu aza te na famille? Bazali na bango. Siko bambongo ya hôpital awa nani azofuta? Mama, okotaki mwana oyo asalaki te na kata apesanga esika na vanda nazonda esika kovanda te naza mpe na mbongo ya kolia te. Merci beaucoup mama. Ngai moko nazosala suivi mbongo ezali tozala mbongo tozosala suivi na ye très bien du matin jusqu'au soir. Il y a même une permanence bazolala wana tina butu jour wana baya kosala nini nga navandaki wana ti 17h je me suis déplacé et après moi bazoya kosala en katimini mutu oyo asali film wana poursuivre il y a une poursuite judiciaire. Justice est au kata makambo. Tokolandango, justice est au kata makambo. Bye. Likamwana nde ezaki premier parti to ngai koloba. Mama ko yimukolo bandoki bazanga kate kozana suki ya pembe loga yimoko azolo ba wana okomi cho. E ba chore bo kabino moko chaque Congo yo pe na koloba problème na yo par après. Bo la nele chaque Congo azako tanga bango moko ba cho. Ba frère, ba sœur. Yo siko anseli toli que depuis mambo ya sango annonce loi ya sœur Marie Misambo moi ba etira meza mama makati ozo reprocher bango na nini parce que kita ki teza mama makati on a ba émission et ça la mingi pour MCC national Congo oui ozo reprocher bango na nini na reprocher le rodini MCC il y a trafic d'influence c'est que yona no wa télé ko banani Didi Mayemba, mais faut demander à what? Didi Mayemba. Ah, au police ngate, ah, pas maman à l'hôpital, au police ngate. MCC, de nos matanga et de sida. Babenga biso, n'a pas une téléphone en ce moment, on a pas d'ango. À la prochaine action pour ça, la bien parce que ce soit qui ça, il vient à la matanga. Car action est bani. Et ma kengo, et yo ma kengo. Attends, c'est une geste. La personne de ma sœur l'a dit chanter à Koufaka.
Amawana. Oh, Azacho. Ya famille na bino. Biso tolobi kaka wa to ya ko filmer ebembe ya mutu te. To ya ko filmer ebembe ya nani ya corps ya Marie Misamu te. Maman abengi biso, abengi papa Molière. Te boyo ka ba témoignage ya oh mona nango banini kombo te sona lobi ngorobe mabe ou bien banda e sona lobi mabe. Oh papa wana zoloba ah non. Ba tozala ki a ngana bouja kité. Bon ba to wana nyoso bata pembeni wana. Oh baza ko sukola ndeko ya yo lobi ya na yo. To yo soki leki soki ya yo bon bato baza ko sukola nde bazo lobango. Yo ya ko lobanini. Ona ke mekeno funda. Ozo zela nkala wana. Et pas de babasol ngo bo moto ko yemba ngote mbrekete lokola papa na ibisi ngai na partout non kamata ke do porter plainte totale soki mama wana elle est saine d'esprit peut-être pas de corps puisque azaki moto nani comment est-ce qu'on dit tension et quoi ça qui est mais là la conscience elle est majeure elle est vaccinée elle peut se plaindre elle peut demander au secours. Afin que ce coup n'est pas Molière et pas Molière, et to kamati yango pe, nangai kama ke to calmer yango, mais na monika ba bêtise wana, na ba biloko yo ni mikolo yo kamati kama caméra moko amuke, oti na elongi, o kamati oti yango na internet, o lobia te nazana eloko akoloba usali ya batu bayeba, soki ezali ya solo, balandela mama Matekila Sophie. Et ce que ça a soloté, ça m'a ramené famille na bino, mais biso musa na biso ezali que okota na dikamba non assistance en personne en danger. On n'a ni injurié, on n'a ni déformé quoi que ce soit. Nous sommes allés à l'information et nous avons livré l'information. Point numéro 2, frère Patrice Moussoko. Yonde Obimi Olobia Ozali, président, il y a ACC Kosoki, AMCC, Association des musiciens chrétiens, je crois, du Congo. Car on a pembé nos chaka, on a problème à chaka par après. Abi d'ailleurs, Marie Misamo, Azaki Moto Association Nayote. Boye, Kosakapare, na Likamboana. MC Mama, c'est en tout cas, Marie Misamo, on a honoré Mukulu Bakunda Marie. Parce que dans mon il y a déjà de business, il y a déjà de mémoire. Parce que déjà passé à téléphone. Bon, mon ministre, bon, on a beaucoup de boyes, beaucoup de boyes. Ah, nous sommes bien abattus. La famille, Azawa. Oh, famille, bien abattu. Papa, botika. Le temps que nous avons tout ma mafia, on a moni, mais ça va souvent. Que nous attendons à la Lukambo na bango. Mais déjà si ba commission ba zo, ba cercueil, ba luka ma boulou, ba luka déjà ba corbillard, ba mbongo bima non dignité pour la Marie Misamu. On a besoin d'informations. Marie Misamu azaki na AMCCT. Hein, c'est très nécessaire comme on veut. Hein, c'est très nécessaire parce que là on a confiance à l'autorité. Déjà opinion naie. Marie a na AMCCT, mais ceux qui ont AMCCT ba na bango ndandoko ça va mais Marie aki kuna te. Mais tout simplement Michel Chabani, n'a besoin déjà bango ba ça déjà na makamoyo, les amis de Marie Misamu. Je sais ma déjà. Oh. Où est le mal? Tant que c'est pour faire le bien. Et frère Patrick, j'étais suivi, naibio, oyebi ngai, oyebani. Oza numéro na nganga za numéro na yo. Okamati sakapare na likamboya, confrère na bino ou consoeur, bon, bino so boyembaka. Olobi bo organiser yango. Organiser yo kotia kamwa ordre na likambo wana. Problème ya gestion ya mbongo. Frère Patrice afingi yote na tongi yote. Na lobi oyo eza olobamba bisika nyonso. Problème ya gestion ya mbongo. Lor mbongo te. Question ya mbongo. Flous, mopatas. On sali ba message awa olobi moto aza na mbongo ko pesa aya na bureau na bino. Kwa kisha akongo olobi ozara na bureau te. Et là n'est pas le problème, hein. Bureau eza esika au yamba bateau n'importe où on peut au yamba bateau. Mais on peut s'y compter na Western Union.
Batubaka matabatinda mbongo. Wana les funérailles ya Marie Missam. Ba autorité ba bimisi mbongo. Yo le batuloko j'avais pris quelques-uns ici, ba Moïse Mbiye, ba Soni Kafuta, ba Kankenza, ba Pasteur Bosco et j'ai pas encore cité d'autres noms. Ba ngona ba yaki peka pa lo yako la Bilongi. Mais ça ba yako la Bilongi, il faut pas kamatoye bisabiso. Et le bas Mobutu. Je suis venu rendre compte. Tu dois rendre compte. Puisque mbongo les amons na yote frère Patrice. Et ça mbongo ya sœur Chabanité. Bonjour mbongo les mbongo abato. Vous devez rendre compte. Bon comment la même chose na souka émission on a le problème ya Madilu système on a payé ba problème ezali na côté ya ba musicien ezala chrétien ezala nini mbongo bozu yango. À la fin matanga il faut vous vendre. Il faut pour le basoki, bon dépassaki, na budget na bino, ou bien soki etikali, puisque na bano mona, maman wana zali aba, maman Marie Missambo zali kuna, dans une seule commune. Ya ndenge bosa, dans ndenge, na yoka ndenge bosa kole, ndenge wana tek bo abandonner maman oyaye. Babandi olo ba, non, on a vu frère Patrice Aleka Kiawa, Yena maman Chabani baye bamona ki maman ba pese quelque chose. Oh! Quelque chose sur bimi na kati ya poche na yo. Na poche ya maman Chabani te puisque elle je suppose qu'elle a un sac. Et bimi na bambon na ba poche na bidon te na ba sac na bidon. Et ça mbongo ba pese ki pona matanga. Soki bimina poche na yo, olobi pe olobi non, o eza contribution na nga na pesa ki pour la maman wana à se soigner. Oh, on a donné quelque chose. Quelque chose. Mbongo eza yo te. Oh, on attend que Claudia Sassou, est-ce que eza solo, eza lokuta, ba autorité ya awa, puisque apparemment, besoin qui même ba dépense mingité. À part Corbia. Hein? Biloko nyonso tomona ki ke gouvernement te hôtel et ville bakizwa ki yango en charge sécurité ya général Kanyama. On a cru d'ailleurs que débordement aux alamingi mukolo wana, heureusement que il a pris ses dispositions et on n'a pas connu bakato bakufa ki nini, mais ça s'est passé normalement loyenge bouscula des ans à canaliser en ndenge wana te, mais eloko nini bosai na mbongo nyonso batineli bino.
éviter son na qualifier nini aux âmes tout le monde il faut na bimisa là yo comme mon péjoratif garde malade mais aux autres bozo toka tala nini nos ako toka dans le mensonge des mensonges cousus et le bas Mobutu avec du fil rouge yo garde malade ya bobali bomona wapi yo zo suba mama qui a dit ben yo garde on a zo bimate yo le mot que nous donké sikadi on a jamais rien que ce qu'on a été garde malade ya kusukula mama wana mama Marie Misamu oh bozui le kumu lelo frère Patrice bonga matanga basaya ngo commerce c'était bonga matanga basaya ngo commerce c'était baya ko bamba yo te balibi ke équipe na bino ya AMCC c'est seko là rabateza wapi si la ria si n'a rien bon mais justifie toi oza mutu na yebili yo zaka mutu moko za na lolendo ko lingate ke pe kombo na yo te pe honneur na yo ezala bafouiller na banani na papa Molière non Chaka Congo bango bazaliwa na bazako lobate Chaka Congo to koma na dossier na ye bazako lobate que ça ne sent pas bon, ça ne c'est pas catholique, ce n'est pas protestant non plus. Kamata président il y a un AMCC, nous sommes choqués dans la condition nini, il y a pauvreté, autokuti maman, il y a Marie Misamo, obobetaki tolo, bolobi, boyembi, ba cérémonie, banini, mais maman naïe, elle est abandonnée et ce n'est pas Papa Molière qui le dit, c'est elle-même. Et ma détournement, il y a mbongo, aux qui destiné na Marie Misamo, au Yondo Géraki, mbongo ba polo et zawati. Bisous de toujours, dans la chronique, il y a une information. On a à travers que tu peux bailler bas, la ramati n'a pas coupé ça information. Pendant de façon à ce que Babylone Wana Omeka pour résoudre encore et ça n'a honneur na yote. Encore une fois je t'ai dit, ça pas na flatter yote. Oza mutumoko se respecte à mingi. Les quelques fois que nous sommes déjà rencontrés, tu es un monsieur, tikala monsieur et ba pakola yote mafutaya salité na elongi. Chaka Congo. Mon ami Chaka. Asali bozoba lokola yanga pe ayebana amona na kokotaka na kati ya ba tombo ya batu pona ko filmer et ça c'est toi qui le dis.
C'est toi qui le dis, c'est pas Papa Mondia. Mais Bolingo Koselaye, Karine Mokonzo a vu une photo à mon côté. Elle a eu la bêtise de prendre une photo qui circulait déjà. Akamati a tiré na Facebook, n'a pas na mon aïe a sali buzz. Mais même wana justice entendre ba monike yenda kanga une photo à naté. Tom Mokonzi Mamboli Karine. Yé agali animatrice na chaîne de télévision Baraka. Avandi na avenue Chitega numéro 288 na commune ya Bingor. Mais comment ça se fait que bakangaki photo cha Congo ozaki mosikate? Parallélisme wana nazo sala ngo pona nini? Na lera liwaya madilu system. Yo peka ozalaki wana. Na lera yo bakangi madilu system photo na sengle. Yo kaka ne ozalaki kaka wana. Mais oya kanaki photo, toi tu es aux abonnés absents, tu ne connais rien, tu n'as rien vu. C'est comme l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours. Et présence nayo et bah commentaire après et bah makamoya robimisa par après ça met aussi les gens mal à l'aise. On a qu'ils petit toi na Karine Mokonzi. Karine Mokonzi n'a qu'un photo à la terre. Mais toi tu étais dans les environs Charakango. Likama Madilo na lobi angweza ya lokuta. Je me rappelle, Godard Remotemona, l'actuel ministre intérieur, provincial et intérieur. A Benaka tellement qu'il y a des camons payé Chokaka. Tout cas, c'est choqué mon bombo. Comme par hasard, tu étais aussi dans les environs. Nakalisi Bakréno, Ezali et Belé, puis c'est Nabali Mona, va déplacer maman Bozanatara, Matekila, Joséphine et Sophie. Oh! Chef de secrétaire Bomoni, Nanaza Pembeni, Wana Bakio Sala Maman Matekila, Sophie, Scanner, Bo Kanisangai, Bo Sundangai, oh Chakaboni. Matekila Sophie a commis chanteuse. Pas dans une association. Les images qui veulent passer à ce monde, je dis maintenant au hôpital de Saint-Joseph, je suis maté. Parce que quand on avait maman, à la ambulance, deux hommes, maman, mais à la ambulance. Donc, si on va autouriser, bisous, je suis à boy, tu vas boy. Médicaments, vous aurez appareil, téléphone, émission, téléphone. C'est ça qui devient très dangereux. Parce que maman, émission, téléphone, va boire une maman de télévision, d'internet, en tout cas, vraiment, que nous avons soutenu la vie partout dans le monde. Une émission, nous avons boire qui a levé la vie, il faut va t'occuper, il y a des problèmes, Ezali et Belé, il y a des artistes en danger, na bango en danger, mais il y a ceux qui est quelque part, encore encore comme Kovo, mais qui a pembe tondi, et comme il a la mer, mais qui peut en dire, pas ceux qui a pembe. Donc chaque année comme on a vu ça, on a ces plaques mingi na ngoko tana ba détail mingi awate. Koya be koya otuna ngato droit de réponse, droit de réveil. Ba ya nini na fini moto moko awate. Frère Patrice na fini yote. Cha Kongo na fini yote. Mais bandeko oyo ya maman ya Marie Misamo qui veut les jouer aujourd'hui au vierge. Vierge des oreilles, il n'y a que les oreilles qui sont vierges. Oya kolobolobi un homme bakotaki to poursuivre bango bino ko poursuivre nani na likamonini. Tumonino awa na kata hôpital. Kombono nani? Sophie. Batekila Sophie. Maman Batekila Sophie. Oza maman ya nani o batu ayibi na mboka o? Maman Marie Misamo. Yeli maman ya Marie Misamo. Maman tumonino na kata hôpital. Nini? Na obela. Obeli. Tanso ko isaki ngai. Kama bayaki na ngai wana hôpital na we bate. Ki tanso ko isaki na mozaki wapi? Nzandaki bacha. No. Na yolo kuna. Na yolo médical? Na yolo enda kwa ndiko na moko. Et je me répète encore, la maman, elle est bien consciente, elle se sent en danger. Elle a demandé que papa Molière akamata yawa akamata panza likamboyo de façon à ce que batale la ye likamboyo lokola balobaka.